Bonjour. Bonjour. Donc, Koutibino na mateta, vous expliquez bien le problème de sali que tu as papa. En fait, papa au bon na ba image là, et papa moko a escroqué biso mbongo. Alors baki a inspecteur na CEP Congo, à ça na CEP Congo. Alors à Barbano recruté Batou na Moussala, fallait normalement quand ça dossier à grand frère na ngai, ya tante na ngana grande sœur na ngai ba zo bango na Moussala na CEP Congo. Alors aya azumbongo pa na ngai ko na quand ça ba dossier ya grande sœur na ngai na pesa mbongo akei pa azumbongo pa mère na biso, azumbongo pa maman na biso. Na billet ya grand frère na ngai asenga billet abi avion na bango ya CEP Congo et de Lubumbashi grand frère na nga aya bafuta la moitié ya billet ya Lubumbashi azwa mbongo. Alors er azuba dossier aken na ekutwa bunga aken na ye suite ya soute numéro na ye bando de kasute abisinga que azana kintambo et tout na lukana se renseigner na totale kota za la mona eti lelo nazo que le coup na monie ando mema ngai atambusa ngai sonde nini. Ça fait combien de temps depuis ça? Il en est 6 mois. Il en est 6 mois déjà depuis ça. Est-ce que yo ya na yo la maman na biso? Oui, est-ce que biso tout. Papa, ndeko ça? Ndeko est-ce que cousin na biso oyo ba pese soki mbongo ya classe akima na ngoya moto kangaki ana matete. Escroc oyo aza escroc. Ah, soka ngona moyen ni ndenge. Bon, on a biso to yeka to kangiye po master fana na Kinshasa to we aider. Yango to moto tirer na la police awa. Papa, yo ça na CEP. Ça na CEP. Yo no mai koso yo. Asani. Aibaza aiboke mutu. Asoke mutu pasebo. Auti baza tara wa yakimana kenda baza escro. Ale mutu la ro apesa mama billet, apesa bien que na fuite ici. Si le lo amona na tesco, ba ko monega le lo.